Mama Moseka. Kombo mama. Kombo nanga Mama Hélène. Limba. Na potamina kombo ya Hélène. Limba Hélène. Très bien. Mama Moseka mwana na yo liboso bien mibale. Mama Moseka za mwana nga mibale. Tango yoko sala ndengo wana tadia okenango. To lingana te. To ana posa pe to tambola mo pikute. Ah oui. Ah, c'est ça. To ana posa to tambola libokete. Mais respect ka mutuel ezala. Oui. Na yebi ke intel boye en tout cas kotoyo ngana ye esimbaka te to sukawa. Ezala ki ndenge nini herbo zwa ki bien bo mona ki mbala liboso na be etando eke. Donc c'est un peu ça, tous à la na conscience. Oui, lelo koza célèbre. Lelo célébrité mais mieux par-ci par-là. Mais ya motuya to bossa na vie éternelle. Vie éternelle. Ceux qui osa na ngona mutu, o comprendre te na ignorer ndeko te. Na kendene boete, na mona batu pamba te. Parce que na batu musu ba betela batu maboko lo wa ngungi. Ba commission ngungi. Yo mona keno maboko ba obetela nga parce que na danger. Zoka maboko mususu eluke kitsao. Mama Moseka. Bon, anyokola nga mingi te mais na betaka imbala moko. Po na betaka mabe. Le wana zokola na osika. Ngana fandi bonata labo ayi. Akangisi basuki banini ngabi. Omoya mabe. Ngabi mwana oyo akomi boye ndenge. Basuki oyo ache kwina mukongo. Ngabi yo kangisi suki onde. Yes, alobina mana suki nako ngabi na récupérer. Na récupérer na che na ndaku na petit vers la fandeli. Abina nga mama pa. Na potaye na 10e mois. Le 10e mois. Le 17. Le 17. Ya nini maman? Est-ce que koyeba ne botaka mwana na yo? Na obunga nini yakanga. Te maman ezana ba maman mesusu pe ba keno zela yango ezaka na nini ba période na botaka ye. Papa monsieur ba to bana kolongo mbule betaka. Ezalaka bandi otatoni ezaka na nini? Eza bongo. Ezalaka na 77. Maman Moseka, après beaucoup de temps dans mon salon Sali, la culture ya Congo, est-ce que on se sent honoré, que je suis honoré aujourd'hui par l'État congolais, la nation congolaise, Moseka Zali Moseka, par rapport à mon travail et par rapport à Mboka Nanga Congo, je suis trop fier de ne pas honorer ça. Présence na biso ezali juste koya osenga ko remercier peuple de Dieu na mokili mobimba. Vraiment merci na bandeko nyonso oyo ba porta ofelina vida na mitema na bango. Alors na boyete ka kopesa merci. Moko na moko a contribuer ki pona bana oyo bazonga classe vraiment nzamba lola continuer ko pambola bino. Atuzana ofelina vida jardin d'Eden. Dès que ça veut te bandi déjà classe bandi da kotanga. Si te nzamba pambola bino bato nyonso basungaka biso bazwaka soin na biso lobi biso mpe bato tokoma mpe bato. L'orphelinat Vida Jardin d'Eden est situé sur la rue Kinzola au numéro 49 au quartier Régie des Eaux dans la commune de Kiseso. Napesi merci na bapartenance oyo bakotala biso botika biso te bobakisa biso te. Claire de la Ligne, mon ami Pierrot. Ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre. Parce que jusque là to suki kaka na classe te donc to yeka ko rappeler na biso to za toujours kana besoin bisuni parce que bana na bazana besoin ya koza na meilleur avenir ya kotanga parce que na kati na to za na ba avocat to za na bato ndenge na ndenge ba docteur bazawana mais pour ba mona oyo wana na kati na bango yo senga ka lisuni na yo nanga. Toza na ba difficulté ebele awa toza na difficulté ya mai toza na problème ya ba mbeto kolia chaque jour bino mo boyebi soki botiki biso en tout cas moyen te bo soutenir biso makasi. Toza congolais olingaka bana orphelinat vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin. Donc lokwa nzambe asenga tobokola bango lolenge tobokolaka ya biso ya ndako bandeko nyonso bobengama kosoutenir orphelinat vida bolemba te tolemba te tosembola loboko
mpo na avenir ya bana oyo tika ete nzambe azala na biso nyonso na kombo na yesu masiya. Vous êtes sur Top Media TV. Oh, en tout cas, vous m'aimez, hein? Je ne savais pas, oh. Bolinga de bele boy. Mais dis comment? Toi, ça qui dit la bouni, oh. Toi, ça qui dit la bouni. Bolinga bele boy. Moi aussi, je vous love, oh. Amen. Tapoter kaka. Ah, oui, zali kamba. Tapoter na ba joyeux anniversaire. Je reçois. Amen, merci, je reçois. Joyeux anniversaire. Maman Nabino a kokisi bambula et beleo. Hey! Yoke logo yo. Bambula et beleo obandi na moko mi bale misato mine mita no moto ba sambo mwambeli bwa zomi. Yo yadi na mbula zomi. Zomi na moko, zomi na mi bale, zomi na misato, zomi na mine, zomi na mita no, zomi na moto ba, zomi na sambo, zomi na mwambe, zomi na libwa tuku mi bale. Dena otanga lingala ana ele kilo. Tuku mi baye na moko, tuku baye na mi baye, tuku baye na misa, tuku baye na tuku misato. Oleki tuku misato. Tuku misato na moko, tuku misato na mi baye, tuku misato na misato, tuku misato na mine, tuku misato. Okomi na tuku mine. Merci. Oh, joyeux anniversaire na monoko nini, na monika anniversaire sukini. Voilà. Tuku misato, tuku mine. To bandi. Tuku mine na moko. Tuku mine na mi baye. Tukumine na misato. Okay ndeka. Tukumine na mine. Okay ka. Tukumine na mitano. Okay ka. Tukumine na moto ba esika tulali wana. 46 ans. Eza petete. Nzamba batelinga. Apesinga mibu mili. 46 ans c'est beaucoup. Tobotama kebele. Tokoli ebele. Tovandaki na baningi ebele. Lelo bana bombo ite. Nga mama musika nzamba pesinga bomoi lelo nakokisi 46 ans likolo nango na koko mongo bongo na fetete par exemple betelanga lisolo alobi ezalaki dimanche moko na botamaki ezalaki dimanche na botamaki na 15h parce que ma maman est là-haut, vous allez la voir nabi français ou bien ça va bon moni ma maman est là. Elle m'a dit que elle m'a couché, on dit comme ça, tout qui est dans l'ingane, na 15h. 15h, na moya ma casse wana, c'est comme mois octobre. Et ça voit au mois et bimaka ma casse. Et voilà, nde mokolo ya di eyenga, mokola lo mingo. Ya mona na linga mangamba njambe mingi nga, li felote nga lola. Ona botamaka moko tata nzambe avandi akotala mwasi moko akobotama mwana moko akobotama edie créa voilà mokolo yango yango wana mais tapoter et merci beaucoup merci le mien merci beaucoup je reçois vos nini tout je reçois kolo a pambola biso kolo a batela pe biso merci beaucoup je reçois vos nini oyo babani Nobel Landou merci beaucoup vos nini en tout cas merci tapoter bolembi ba cadeau naza wande pona cadeau lelo awa naza pona cadeau na basuwe na bino naza pona ngo na basuwe na bino naza wa pona yango allons-y merci beaucoup maman en tout cas au sali hamburger ouais maman biso comment oui vraiment en tout cas na okata bino na ndambo parce que na mona on dirait ba ozwanga na caméra cachée bolimbisa na mo ko caméra cachée oui donc ça na o mona ko caméra cachée voilà na katinano na katinano na sana iloko moko boye na osongela bino lelo je vais danser beaucoup senti ma bina lelo na ko bina jusqu'à aujourd'hui là je vais danser beaucoup bongi sela nga nzemba pemba kalambai bongi seninga nzembo ya nani Matu Samuel
obongiseli nga nzembo ya Moïse Matuta, obongiseli nga Tumbishai de la RDC ezanga te, bongiseli nga nzembo ya Tumbishai. Je vais Tumbishayer aujourd'hui ici. Nous allons Tumbishayer. N'a lu bien? Eh, français. On va Tumbishayer, voilà. Aujourd'hui là, bongiseli nga nzembo ya Tumbishai. Nga mwana kibomango spirituel. Naza mwana kibomango spirituel. Lelo toko enjoy na Tumbishai. Wana bana tata na ngai ponga naza mwana LMK spirituellement parlant na ndenge ya molimo kwa na ndenge bonzoto bokomona mama oya botanga akoyebisa ngai biyo botamaka le 17 octobre 1977 bongo ezalaki mokolo yango moi makasi na ba 15h wana mama kosala boule propre ero na boti te bakotala babenga yo po mama sokomoni Marie-Hélène ça va wana pe lenge abina note azo kaka wana na mama yemo obo sango hôpital général mama yemo kuna mama kobika ba 15h nde ba benge ba iba ba kene na salle d'accouchement tala boya boti mona nini mwana mwasi babi mwana ngo munene boye tala matama yoka 3 kg 800 na botama na 3 kg 800 batali mama tala batali mwana ngo babi mwana to kwa siko lo bat bol mwana ngo za misu te ona botama ka tala misu mikie siko boye lo kwa moi a Jésus kinde na ko mama mo nene bonga mo elenge siko pa mini bébé na ko za na nti voilà donc abete la no li solo ya linga banda obeta ngo bolanda ngo na bisa no chaîne bolanda bolanda ngo kati mama obete la no histoire manga ndenge na botamaka bino bozaka mama mose kozana no nazate mama nanga zana no bongo ngana kende wapi nayali voilà donc nayali kala mingi te na kolakisa bino ekaka pesi bino mbote comme ça pour naza na émission abaye kokanganga na tongo tadi alala kate minuit wana mama joyeux anniversaire ngabi joyeux anniversaire ya koluka émission mama sima na ngabi na yebaki balobi kolanda na sima ngabi sava ngana kokende évangélisation mama na kokango be na tongo yiwa na ende na koloba bino kameriza mopanzi nanga akofilmaka voilà likambo pete lokwa pe kokuta ngai na bongami te me na sokoli na kokende nano na kokende salon na bongisi mwa nzoto po balobi mwasi fais-toi belle eza likambo ya Jezabel awate fais-toi belle fais-toi jolie après na kelo sambo kuna nazwi ba réclame ngai wana na évangélisation na kokabwa biso mosato ponela nkolo ya évangélisation côté ya sango malamu tango na kosisa oya moni ali ananga kabola nanga agape aye akaboli nanga agape moi agape yali na pokwa mabeto malamu merci à tantôt. Voilà, mesdames et messieurs, les abonnés de Top Media Télévision, les amoureux de cette émission de cours de bonne conduite, Mbote Nabino, Bisike Zouame Bino. Nakanisi na attaque wana, vous avez compris que je suis bel et bien à résidence. Il y a Maman Nabiso Moseka, Maman Bibiche, BBC, Oyobino Bolingaka Mingi. En tout cas, c'est le jour de sa naissance aujourd'hui. Je suis venu ici une façon. Il y a nos témoignages, il y a maman, Oyo, Abote Labiso Maman Moseka, Toeba. Comment est-ce que cette maman Abotama, aujourd'hui on va essayer de parler avec maman, on va essayer de parler avec aussi Maman Moseka. On va essayer, vous allez essayer de comprendre d'où vient Maman Moseka, sa naissance et Salema Nengenin et les Kanengenin. Et sans oublier aussi, nous allons parler de son travail qui est le théâtre. Parce qu'aujourd'hui, ce qui a dit Maman Moseka Ponabino, et ça par rapport à Moussala Oye. Donc, à Salaka. Alors, je veux vous signifier quelque chose. Au-delà de tout, par rapport à ce que moi je vous expliquais, nous avons une série télévisée au nom de Vonette. Vonette est une histoire vraie. Vous êtes déjà disponible na Belle Vie Télévision et vous avez quelque chose de bien. Mesdames et messieurs, la communauté congolaise, ba papa, ba maman, vous, oyo bolingaka musala malamu ya ba papa, ona ba maman, oyo ba salaka. Occasion yangoyo. Après temps de la fin, première saison, après Misanthropie, après deuxième saison, il y a temps de la fin. Maintenant, Bellevue a pensé na baenyonso oyo bazali lokola ba personne vivant avec handicap, batu oyo benga kabango ba invalide, batu o peut-être beaucoup de personnes ba mona kabango inutile. Bellevue a pensé à vous, a vu sérieux wana a awa, une histoire vraie
po esunga bino ba papa ba maman o bokozwa libaku ya kolanda émission. Voilà, avant na zwana nous mémé parce que nous allons commencer avec maman Marie-Hélène na ko pesa mbote na maman Bijou Ketani au bonga na papa Jean-Pascal Leka depuis Belgique. Un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga. Un grand merci aussi à maman Deborah Lubanda Kilo mère à Calgary. Un grand merci à maman Yvette Mbangu. Un grand merci à maman Émilie Setimaïnga moi Sinzambe orphelinat Vida. En tout cas, Nzambe a continué à combattre là. Un grand merci aussi à toi, Bertin Konde Mbongwa propre, l'infirmier clinicien depuis Montréal, dans Canada. Un grand merci à Thérèse. Thérèse, je vous salue, Madame Thérèse, avec votre fille, je vous salue. Thérèse Nzambe Azalanabino. Un grand merci aussi à Aurélie Mafuka Yaba Aurélie Bolamweleki Ebele. Le maire fan, je vous salue. Bisika Ezouame Bino, président Bébé, Maman Nataline Nana Mosibou. Angelos Karouane, Fatou de Conti, Makiala Kumba, Sol Mbemba, Madeleine Aketa, Vicky Moussa, Oboza, tellement ébélé. Maman n'y a sa famille Libota, n'a pas si bien beauté. Prenons d'abord l'extrait de notre série Vonette et puis on se retrouve tout justement après pour nous jouer la bino mémé. Donc c'est-à-dire RK Kanazo, Silissa, na extrait de jouer la bino mémé pour tout le camouet, tout soit intégralité. Yamakambouezo, le Kandengeni n'est pas Maman Moseka. Merci beaucoup. Suivant. La pose de ma tante, on t'a na yoté. Au sol de la peine, on le papa Serge. Eh. Je cherche ta femme, Oyo sanina. Oyo sani. Oyo lukanga pona nini. Ya ngambu nini na monga na mema epana yo. Ngambu nini na mema epana yo nga penza. Kaka pona bimise loko wa boye penza ngai ngambu ya mwana mema. Nde na vandi boye na zozela batwa minene batwa solo baya kolukanga. Et maintenant na mona eloko lokola yo aye kolukanga. Et c'est normal ça. Tu ne peux pas rester là où tu es, je ne sais où. Hein? Moi noyo. Bondo kite. Bondo kite ngade na tembe bondo kite. Kila. Bon, loba, nga yo muto yeko luka. Oyeko lukenanga nini? Soki mbongo, tu n'auras même pas un petit rond de moi. Parce que on est très inutile dans la société. Yo, na maboko wana ko simba nini. Na ndengo za okotambola wapi bakotso na biro nini. Allez bima. Bima kide. Salita mwana. Ndoki. Mais bima non? Ça va big bima ki mamba. O ta ba malemba be kwani. Oh. Ozo a fait soité hein. Oh ya kokoko malibanga Mungu apamba, mwasi ya Lot. Otala kaka boimbara moko pa Mungwa. Va fermer le portail. Akoya ko zonga na libaka na libabe na ye awa. Aya ko tikela na libabe. Voilà, mesdames et messieurs, on y est. Nous sommes aujourd'hui le 17 août 2023, mais il y a une année, Mikolo de Outaki Koleka, il y avait une princesse à Botamaka Mokolo Mwalelo, princesse Wana Komona Ezali, maman Bibiche, intime, Benga Kaye Moseka, Misusu BBC, Azali Naba Kombo Ebele, Azali Moko Yaba Icône à théâtre et à Congo. Aujourd'hui, tu as dit avec toute l'équipe, il y a Top Media Télévision. Je me suis déplacé, on a décidé, mon colombo tamanaye, namona na moto yo abota Mama Moseka. Oyo na kombo ya Mama Marie-Hélène. Hein? Donc c'est ça, Mama Marie-Hélène. Tout le monde tout sur la naïe. Mama Moseka azalaka moi ma tata, azana caractère trop dur. Mama Moseka. Connaissez un peu, il y a comprendre naissance naïe et salemande ni. Oh bozo mona awa pembe nanga aza Mama Moseka te aza leki ya Mama Moseka te, c'est plutôt c'est sa maman. Mais moi j'avais pas cru. Mais jusque là naïe kondima parce que tous en a mémé beauté. Beauté papa. Bonne santé. Moi bien ngolo nzam. Oh là tu kitoko mémé. Ya solo faut ezala ka bon. Boeza ka pona mokolo mbota mamona na yo bien. Ezalaka chaque jour. Ezalaka nango papa. Pop se oza mama oyo tolingaka. Soki ninge ya bobeti yango changi eleki kozala kaka. Voilà. Mama bandeko bakotuna tadi afandi na mama wana azali nani. Baluka moyen bayeba yo.
Ah, papa. Quand za maman Moseka. Kombo maman. Kombo nanga mama Hélène. Limba. Na bota mina kombo ya Hélène, Limba Hélène. Très bien. Maman Moseka mwana na yo liboso bien mibale. Maman Moseka za mwana nga mibale. OK. Naza mwana nga mibale. Naissance ya maman Moseka esale mandenge nini mama pe maman Moseka bota ma journée. Naissance ya maman Moseka. Olinga yebisa yo? Kasi tozo sola te caméra eza nango te ande tozo sola. Mwana na do koko na na koko na ye. Tozo sola. Bongo. Abota mandenge nini maman Moseka wana? Maman Moseka. Na bota ye pona lo balingalo ya bien wana ya biso bangala ponga za mungala 100% naza mutu abumba. Maman Moseka pe aza 50% ti 100%. Très bien. Na bota ye na 10e mois. Na 10e mois. Le 17. Le 17. Ya nini maman? Est-ce que koyeba ne botaka mwana na yo? Na obunga nini yakanga te mama eza na ba mama misusu pe ba keno zela na zela yango ezaka na nini ba période na botaka ye papa musu ba to bana kolongo mbule betaka ezalaka bandi otatoni ezaka na nini eza bongo ezalaka na 77 na 77 ah OK wana boti mama Moseka wapka na Kinshasa wabieka pana biso na boteka kuna na mbandaka na kota kati kuna te ngaza mutaboteka te na mutabumba baboteka na ba mongo ba mongo do yonde côté ya bumba kuna bumba vraiment origine bumba mama Moseka pe abotamika na bumba kuna te ya botamiawa na Kinshasa na hôpital ya mama yemo na bota na Kinshasa hôpital ya mama yemo parce bandinga butu boti ekokoma na ba 12h na fandi na yebisi ndeko na nga mwasi pe atika ngai akenda tofandi nga bite na molo kwa ngonga ekoki tokendi nga na bimi nazwi taxi ye pe azwi pe taxi na ndenge le wana ba taxi ezali po so na koti na taxi na kokende kaka ngai moko yo moko tina destination tina destination très bien ezate yo batumi ba misatu na yebisi nga bimi liboso yo landa na bimi nazwi taxi na ngati hôpital congolais ni mama yemo OK komi pe na mama yemo na koti tokomi 15h juste Maman Moseka abimi na mokili mama mo babotisaka ngai wana nazali mo elenge nakute mama mo mikolo baleki nga na age tobotaka na mama moko bo mama ngo aza munene mokolo na nga aboti mwana moko boye mwana ngo mokie lokola machombe nga aboti mwana nga munene liso na nga epa mwana ana ngabi wana mama Moseka abota mwana combien de kilos déjà abota mwana 3 kg 850 grammes oh là ça munene makasi bon misu mikie siko ngai pe misu na nga kaka kuna ngabi mama na boti mwana mokie bo oyo nga aza munene na tali pe misu ne mokie azotala te ngabi bo mwana ngo misu ezate o ndenge nga pe curiosité na tuni mama na ngai mama mwana nga aza na misu te balobi alobi aza na misu abi yo ndenge ni falala na okama ngabi te mama ifo na tala pona omona misu ezofungwama te donc nde mama wana abengi moninga ne alobi tala mwana oyo mwana mokie tala mwana oyo ye aboti monene me mama oyo mwana oyo ya mama wana ya mokolo mama ngo aza monene biso oyo mosusu alobi nga nakaisi mwana wana ya mama na abi te mwana ya mama ya mwana oyo boye ya mwasi oyo ti abi apesi nga mpe félicitation abi oboti mwana monene mwana kitoko boye très bien wana na 77 aye na mokili mokolo ya lomingo na ba 15h aye na mokili ya masumu après kobota mama Moseka akoli nano ndenge nini mama Moseka okolisi na maboko na yo ti na temps nini oyo mama Moseka akoli na maboko ya mama Marie-Hélène Moseka azaki na maboko na nga akoli na maboko na ngai tofandi na ye boye ti
mais sikoyo Moseka papa na bango azaki kolinga Moseka makasi koleka tanga mwasi na ye. Ndikama Moseka wana yo luki eza loko tumoni nzambe fille chérie ya papa. Papa bango azaki kolinga Moseka makasi tinga na yoki ndenge papa na bango te mwana loko akomi boye na classe oyo ifalaki etanga nanu na internat na internat tabi mwana ngo kaka moke boye akende o te ifa kende parce que à l'époque internet ezalaka pena internat internat ngo mpe awa te akenda kotanga musika na kote na biso et puis baekole wana eza lokwa ekole belge awa oyo Moseka atangi atangi na baekole apambapamba te. Très bien. Mpe atangi kuna boye ti aye kozonga lisusu awa na Kinshasa mpe akontinue aye mpe akontinue mpe baétude na ye ti ndenge ayaki kosilisa. Mama, tozokoma na mosala oyo akoma kosala mais ye azokola wana obandaka kotala mwana na yo Moseka obandaki komona ye azali na genre ya bana nini abandaki kopesa ba indice nini est-ce que azokola bobanda mpe komona ke non mwana kati na ye tozokomona ndeti mwa makila moko ya art eza kati na ye mwa théâtre mwa cinéma eza kati na ye azalaki genre ya mwana nini Moseka? Bon nakoki kopesa réponse boye oyo ya Moseka eza ya makila. Eza ya makila puisque papa na ye azalaki soki bofandi na ye soki oseki te seki ofandi na papa na ye te. Sikoyo ye moko mpe azalaki so afandi na baninga bazosakana na baninga okomona ye bamakambo na ye soki kaka alobi so oyoki kuna bagangi seke ye nde moto abwaki eloko. Yango wana toyebi te apo mutu aponela bato mutu aponela mutu mosala na ye te. Très bien. Nde tozotala kaka boye tina ndenge aye kokóma na théâtre na ye oyo ebanda bomwana. Esala bino ndenge nini komona mwana botangisi na baklasse minene ya bambongo ebele celle qui était fille chérie ya papa na ye et du coup aye komibwaka na théâtre bisiko balobaka ete kuna pena bana basi baka na valeur te barespectaka bango te bazalaka natina te ezali mosala moko excusez-moi le terme parce que za ndenge bato baqualifie bango or ce n'est pas comme ça ya bazoba et tout mais bino bozwaki bo investir na nzoto ya mwana na bino ezalaki ndenge nini bozwaki bien bomonaki mbala liboso na beitando eke. Bon tomonaki yango mabe te po baponela mutu musala te. Très bien. Soki oponeli mutu musala na osala yango bien te osala yango bien te po akolobaki nga nalingaki na ngai yango te bino nde mutu comme tomonaki ke musala na ye aponi papa ne mpe alobi sala musala na yo acheli ye loboko okende liboso mpe toboyaki te totali ke eza musala na ye moye toponele musala eza te. Papa ne acheki loboko abi musala na okende yango liboso. Sikoyo mama bozalaka fier pena na mosala mwana bino asalaka? Surtout ngai makasi moye te. Fier makasi. Makasi malgré papa ne atika biso mais nazalaka nango fier penza makasi. Nasepelaka makasi so namoni ndenge aosala wana oka mama Moseka ndenge asalaka wana eza mpe bino na famille ezala na mutu moko mpe azala bongo. Mama na ngai oyo aboti ngai kombo nde mama Emma. Mama Emma donc kombo oyo oza nango eza ya mama te kombo ya mama te kombo ya tata mwasi na ngai. Ok kombo ya tata mwasi mama na ngai kombo nde Emma Mokosi. Tata mwasi na ngai nde kombo na ye Rosarie ebwa ye bango nde mutu makambo oyo alobaka wana abandaki kozwa yango epa na bango po soki afandi na bango omona baobenga ye boye
et pe boye comme yepe ndenge musala ngo ezaki ya makila makambo asaka wana me utapa mama na nga botanga na pa ya tata mwasi na ngai ko bakoko na yi. OK. Awa pe mama caméra eza nango te tozo solo na biso ka biso mibale mais na mama naza besoin kita mongongo po makambo souvent ba tebele balobaka ngo bakipaka ba mama na bango te ba mama sekana komona bango bongo te bazalaka ne loko te bakipaka ba mama na bango te ba para na bango kutu te. Est-ce que maman Mosekaza mona malamu do epanayo elle remplit ses devoirs epanayo lokola maman otika dototika la kana yo papa akenda? On peut ça réponse boye. Pour ngai. Pas maman Moseka. Nazara décité. OK. Voilà, ça c'est la chose la plus importante. Nazara décité. Ce qui est zangi, awi sanga mama nazana ngote mi. Na olukelo eloko yo zana ngo kosa. Nazaka décité. Asunga nga bien. OK. Très bien. Voilà. Maman Moseka azaye moko bien azana bandeko misusu. Azana bandeko misusu. Azali na balé kiboni pour na yebi ki aza deuxième. Mais azali na balé kiboni na sima. Azana balé ki 4. 4. OK. Bango mine baza obeka awo. Bazaka awo. OK. Siko na bango mine wana. Na ye 5 na o ya liboso 6. C'est ça. Moi na no beno linga makati ya kana. Te caméra de za ngote ato so la kana meme. Moi no linga makasi pena o pena yo za pena so fanu bi mon fils, ma fille. En tout cas vraiment nalinga bango nyonso. Po nzambe nde apesa yenga bango. OK. Moyen natika moko nakabola mususu ezati nalinga bana nga nyonso koleka. Na bana no 6 nani bena da compliqué au vie makasi. Moi Moseka po azala moi chouchou moi ndeti moi trop agressive anyokolo moi mingi na kokola na e. Ozwa moi ba rapport rebelle Maman Moseka. Maman Moseka. Bon, anyokola nga mingi te mais na betaka yembala moko po na betaka yemabe. Le wana zokola na osika. Nga na fandi bonata la bo ayi. Akangisi basuki banini ngabi omoya mabe. Ngabi mono yo akomi boye ndenge. Basuki yo ache kwina mukongo. Ngabi yo kangisi suki onde. Yes, alobina mana suki nako ngabi na récupérer. Na récupérer na chena ndaku na petit vers na fandeli. Abina nga mama pardon na osali souté. Na ofongola pe basuki yango. Après afongola ka. Alongola ka yango. Alongola ka. Donc azani mona malamu. Alongola ka yango. Alongola. Voilà, mama soki lelo okoki ozali maman kaya maman Moseka te ndongo oza bongo oza déjà maman ya bana no nyonso oyo basalaka théâtre ozali koko ya bano nyonso babengaka maman Moseka maman. S'il faut avoir un message pas mwana na yo Moseka ope akozwa libaku ya kolanda biso na nzela ya baitando eke par rapport ya mosala na ya théâtre okoyebisa nini maman? Bandera na okolo banana. Question nanga ezali boyo. Oza kaka mama pona mama Moseka te. Oza mama ya ba comédien nyonso ya Congo. Ozali meme pe ya bana ya ba comédien nyonso. S'il faut dire un mot aujourd'hui et pas ya mama Moseka o a kotala yo na nzela ya vidéo o tozo kosala na bandeko na ye misusu. Un conseil pour na mosala na ye pe pona misala pona bandeko ya zalaka na bango okoyebisa ni. Na koyebisa ye kaya ya motuya kufanda malamu. OK. Na baninga na musala na bango ndenge basalaka po nayebi pe baninga na ye wana mingi surtout nde babandani na Simba banini wana nyonso bango nyonso bayebi nga meme bamilo oyo mosusu komone nani Kalunga na ba le tozaka hôpital na papa na sila itil so na bosa ba komona na yeba ki bango mwa makasi
ti bazali koya. En tout cas elo na pesa kaka bango bazala malamu na musala na bango na tombeli bango bonne chance bakende ka liboso. Voilà. Bazala pe na bomoko poso bomoko ezate musala moye eke liboso ezate. Poso ba en les na kati jalousie nini pesaka en tout cas kitoko te elo na pesaka conseil bomoko. Très bien. Voilà, maman lelo mokolo ya naissance nae. Maloba maman ezala na bénédiction. 46 ans c'est pas donné à tout le monde. Elle a maintenant 46 ans mokolo moi lelo. Soué na yo ezali nini pas moi no yo bota. Lelo oza fier na yo ofandi na kiti ermo ozotale na baitando ike ermoko ndeti boye face à face na ngai toza na yawo. Okoyebisa makambo nini pona mokolo mbota manaye. Nakoloba naloba nini mpona mbotama na ye natombeli ye mobu molamu mpe nakanisi akokoma ti koko akosimba nzete akokende avant te bao baokende avant na ndenge na bango me ye akosimba ti nzete mpo ayebi nzambe papa na ye mpe atikelaka ye liloba ya nzambe moko kaka ya nzambe ayeba nzambe po mobali na nga azalaka le mosusu akomi na nzela so abika atelemi azoteya akotelema mpe akoteya me eloko kaka natombeli mobu molamu na 46 ans na ye oyo mpe etikali liboso akokomela yango mpe nzambe ka yango wana oza lisusu na eloko ya koloba te meme oza na message ya kopase te mpo tolingi tokabwana awa yo na ngai. Bon, message eza te me eloko kaka na koloba napesi bato nyonso balandi ngai mbote na bango mingi na bana nyonso na bakoko nyonso ya théâtre na bana nga nyonso ya mibali oyo basaka théâtre na oyo ya basi napesi bango nyonso mbote. Voilà, mesdames et messieurs, comprenez que j'étais avec maman Marie-Hélène. C'est Azali maman, il y a maman Moseka au pena mutu pena mais maé 9 mois yeyo tozana ye ana plateau. Il y a certaines choses en tout cas faut la n'aba retenir, mais je retenu aussi quelque chose en parlant avec maman. Donc maman Moseka n'a que 46 ans. 46 ans. Ce que makamwa âge maman Moseka bimi sinon ça l'effort na nazo eto sola. Est-ce que eko créer ba problème té na réseaux sociaux nzambe na nga makambo yo. Baninga ba bombaka âge maman Moseka. Yo bimi si âge. Voilà. Suivons la deuxième partie de cette vidéo na Top Media Télévision tout de suite avec maman Moseka. Merci beaucoup. Bon, voilà, mesdames et messieurs, la série continue. La première partie, c'était notre MME. Et là, je suis avec Maman Moseka. En tout cas, il y a Maman Moseka. On va parler de sa naissance. On va parler de cette journée. Et puis, Mwanda Moupé en Italie parce que elle a un projet qui sera disponible Kalateawa. Normalement, il fallait une affiche pour présenter une affiche. Mais je reviendrai encore pour présenter bino affiche mais et empêcher bisoté to solo na maman Moseka makambo peut etali musala na et surtout na luki na yebisu bino na décret moko tina komiawa nzambe ka yebi maman Moseka joyeux anniversaire na merci merci vraiment eza ngolu OK eza vraiment ngolu ngana zara soki na zo fêter anniversaire na kanisaka bayi nazalaki na bango très bien bazalaki na ba projet lisusu batika bana ntango ozotala bana olobi ngai nani lelo naza na bomo et puis nazo continuer kotala bana na ngai très bien donc ememanga mpena na réflexion et puis likolo nango nazwaka susu mafuta ya kokumisa nzambe parce que pema eza ngolu. Ah oui. À chaque fois, nous lobby wana ba mikolo ya mbotama na yo ezalaka ba journée ya réflexion, adoration, partage biblique ou pour na yo moko pe esalaka okanisi ba obakenda mais il faut na bimana na kende pe na sepelisa nzoto ndenge bande komeso bazalaka mo mona atiki pena Kinshasa ville boy akena na maluku kuna akipena ko sepela asali fête comme si lobby a fêté lisouté. En fait bon
Voilà, eza ndenge yo lobi comme si lobi te mais eza ndenge mutu azweli azwaka vie na ye. Très bien. Ko fete be ko fete te zo dépendre selon mutu. Ezo dépendre selon mutu netinga na mimango pena na méditation. OK. L'année passée nazaka surprise ya ko mona eloko bandeko basalaka. Donc mona nanga parti à Canada. Abinga ba maman na ye ba Belvikandi et les autres. Aziza Mamilo, Mamarina, Obazalaka na papa Lem et puis Nandambo ya bato église intercession tomatana bango ngomba. Voilà. Nazala c'est pour bami manga ka boye pa Aziza na ba open bazo vandisa vandisanga. O te ya mosquito kende o changer lamba to sala bona ya bonde na ko kuta perelele wana. Donc il est kaka année passée. Alors évangélisation voilà parce que tous a un ciel ouvert. OK. Et puis tous a pe na naissance en Moussa na nzaba apôtre Léopold Mutombeza j'ai dit donc na buta même mwana père spirituel nanga. OK. Voilà parce que mes crédits to banda destruction des hôtels donc tous a pe na semaine les a calé. Voilà, rien n'empêche je crois depuis mois passé mais tout ça l'émission n'a vraiment concentré et puis c'est ça les lots sont dans Zimio parce que il faut témoigner tout le temps dans un bon mois exact que parce que parmi bano bazaka poli parce que ça va tout sous azo la soka comme moi respect parce que ça a besoin d'intérêt mon boy mais avec toi tout coup en bas place belé au 5 émission mais tu sens que politesse eza na kati eza moko ya éducation de base ato lingi o meka ko force comme impoli et simba te parce que eza moboko to pe soubassement zamba pambola yo merci beaucoup voilà et puis quand on atteint na bité tetika na pesa mo no ko benga pe leki au mona lokwa na komi ko sala sale boy saka mo bien te soni ya mo monitango obenga po souhaitenga mama kasolobi na biyaka amana koza tongo na biso na muka tongo makasi bongo te po ngai na kataka pour 4 heures so na prier senga kana récupérer moi ndam donc c'est un peu ça merci beaucoup ya tati. Voilà maman tozo kozonga mokolo ya mbotama na yo. Je sais que d'habitude les gens n'ont pas notion wana bon notion neza mais habituellement les gens ne veulent pas à ce qu'on affiche âge na bango surtout bino vedette Mama Moseka. Aujourd'hui au Botami na 1977 au soto calculé ti mokolo mwa lelo ozali na 46 ans. Qu'est-ce que tu peux koloba lelo na 46 ans d'âge oyo kokisi vu le réalité ya musala na bino vu tout ce qui vous entoure vu makambo nyo seza pembeni na bino message na yo lokola une mère et koki kozalani makambo eza pembeni na biso na ndenge ni mekano ko manyola moki makambo ezali pembeni na bino surtout bino âge na bino ezala moins difficile pour moto doit yeba vous voulez assez que tout le monde benga bino ka bana miki limbi sanga penza ya tadi nazomona kotano zo localité te na localité nazalaka matière oui mama kuna nde no localité po nazana ezate ke kobanga bato mais na respectaka bato très bien voilà na boya kande alobi akeya zongi parce que kofi ke changer mutu te oui mutu akoki koleka lelo na télévision bandi kofinga yo boye titi apesi yo na bakombo ozala nango te apesi yo donc apesi yo nyonso alors que soki ozaka oyo oza ozana à l'aise ah oui très bien nga alobaka eza na mutu bakoza na bango oyo afingami koleka nga te na ba réseaux sociaux mais nazalaka o naza oui lokwa conscience nanga ezalaka très à l'aise et surtout likolo nango su nzambe aza donc nyonso elekaka na nsima na mona yango so eloko te alors yango nde te kosalanga nazala so ndenge ni donc nazalaka nanga kaka na respect ya baleki ya baninga mpe bakulutu koyebaka oyo aza nani kotya motu na place na ye na evitaka mpenza mwa bosoto mingi et puis nalingaka bosoto yango te parce que nga aza boyi naa nanga motu je me défaut mais nalingaka te comme elamba nanga mikolo nyonso nasalaka effort donc c'est un peu ça pour na zinga yango ya biso soki eza na bato baboyaka kokola nayebi te soki okopakola matrice make-up bon nayebi te soki bon eloko nakoki kolobaka ya motu yango wana parce que okoki kokosa age mais okokosa age ya matrice te age ya matrice te na sens dini surtout biso basi parce que mobali te mwasi okoki kolobake non na mwana ya 90 mais oza na ngai inongo bana série 7 inongo
bon ba miso pe bazon na bango chance ya kobota peut-être na Kinshasa ta bota min intérieur aye na Kinshasa peut-être ya bas âge aza na ningbele te mais ake 90 nano baka tango okendanga na âge yango ti na 90 ti oya na 2000 ozozwani cheville pe ba changer yango te peut-être que no sala eloko bato bakoke kosala ka chirurgie donc eza vraiment kitoko te kokata âge okata mopwani kumisa nzambe azobakiselo mibu na se na moi le 1er août soko okanisi baningo bakendaka kotala na bacimetière kuna bozalaki lokwa yo bomelaki na bango bokendaki na baboite bosakanaki bazalaki mpe na baprojet na kibompaka na bango bazala boye me bakomeli yango te mais yo du moins nzambe atiki yo na bomoi yebisa nzambe merci na bambula opesa koloba na sa motema te esaka nini o merci mpona akokisi inane esani ata mobali aza mwana mokie mwasi aza mokolo loba bazoloba biographie oyo certaine année nde nini mobali aza na 30 ans mwasi aza na 35 ans le problème ane baose comprendre c'est tout mobali azorespecte mwasi ayebi valeur ya mwasi attention bolingo consort nyonso evanda esili aokezwa dieu ya muze abangaki ete dieu ya muze arespectaka ye te wana nake na domaine mosusu oza comprendre na encourager te que moi si fois balaka azwa mobali ya mwana mokie neti nga nazalaka na contre yango mais soki esalami contre yango na sens nini mpo nga nazalaka mpe mwa boye foza mobali po dozenga autoritaire sikoyo autoritaire wana olobi na français sikoyo so oza wana o leki okoza na autoritaire nono ta no age nonga ta petu neti na ndeni tapetu moko moloba yo kuta yo encore ndeto po biso tokopia tout naza artiste quoi oyo ba mamo seko ebe ondeni te tomonaka ta motala ngo bilobi na kozwa rolo no sang très bien wala yo panana yo ngana oloba baza bazua moko yo ngana oloba no o sa obudenga lobo zakia ngana benga wa yo pe kuna na bonanga tsande voilà wale zaika poto seka quoi merci na ba ope baza bongo eza so boke na ngo bien très bien ya motu eza oza na kimia motu a respecter yo un point bas so pour ni un point terrasse c'est toi voilà maman Moseka l'évolution de votre travail comment c'est eso kende nzamba olinga OK anga force likambu te parce que je crois que landa mère alobiawa maman utoloba nga forcer l'autre oui na copia mututi eza likabo kouta na nzambe eza inné donc na botama nango très bien et puis kotala tonalité na lobaka nde mama biso alobi ya bakoko nanga koko nanga ebwana sala ebuni koko nanga ema mwana nelena oyo mwana nelena naza na oncle na biso pe ya sona mifalali ya mbongo nanga ta mwa 100 francs nanga nakoma komona lelo omoneno masele mama so azali ba voyage lemsaki bagoma bawapi balubumbashi lemsaki bakisangani totikali wana sikole mso na uti classe azotanga na loja na ye ko na miso sikoyo atini ngabena mina okete mta utomela tika sikoyo yo ngana zobenga yo sopelanga mai na balabala ngabi aboni ko na okete na obosa on personne na sima yo mama obenga oyo o répondre no masele na sai nini ka betinga ka mutu na boyela ki ya wa koti masele na mwana neleni te boni tika mwana neleni bande ko mwana abela kabela katika yi mamba yo mutu yesa mono mutu makasi mwana otala ndenge otolo bano sikoyo mutana na mutu boyele ta bakoko oboyi dans service nae ba betie po oboyi service mais yaye à côté le lisusu tika mwana neleni abela kapamba pamba tika ye ko ngana koliko bela non bravo ma mère parce que il faut toyebaka ntango baza na bomo eboye moi nga na beli natungisi mama trop eza na bana moko te babeli lokwa nga nayebi te baleki na nga je ne pense pas nga na beli trop donc mama bisaki baeglise mosu akokota te kaka po donc je crois eza kaka étoile wana nde baza kobundisa nde babundisa ati lelo donc c'est un peu ça voilà tozozongana donc pas maman po tokotaki déjà na oyo etali boulot
mais maman aza épargné te poto zo ngado pas maman na continue na o Italie musala na yo nano évolution na o très bien voilà voilà le nouveau projet que maman Moseka il fallait annoncer comment nango ezali nini tomekobeta na lisolo wana po film yango pe ewumeli parce que na omona ndenge ezo epesa na konzima babone nyonso tu ya Moseka officiel bozela film na bino power donc pouvoir et pouvoir yango wana non donc le pouvoir na kati wana baacteur na bino bolingaka congolais ya cinéma congolais bajouer makasi nde ka bajouaka là je vois mon père dans l'art Papa Elombe balobi yende tozela na chango donc favori ya bana chango quoi très bien président Elombe wana na moni dina na la douce ça na kati président Masasi ikona mboka président Masasi ya sele ya wana en tout cas non merci Kulutu baza ebele donc baza ebele ba mosantu bazali Pamishaya qui Gino pasteur patron nazana GLM nazana batwa jouer belé on a film un peu là batwa jouer belé et puis nani Ada Ilunga merci Ada Ilunga les coachs d'Acosta yé abimité mais ya coaché ok abimité kasa coaché asali pe kaka musala asali musala makasi vraiment donc Gesho Inganye Spawn a pesi penza le meilleur de lui et puis Yamodi Enzolukable asila te bazanano Yamodi asila kate ya wana non asila kate pour moi très bien baza ebele to jouer donc dans jouer pendant ba artiste ebele on a bosani bolimbisanga bo bandeko na ngai parce que bo memi penza ba Laetitia Mwamba voilà ba jouer belé voilà maman Moseka pourquoi seulement pouvoir maman Makambo pourquoi seulement pouvoir ba oye bango na kati mais ba titre ezali moi ebele maman Moseka ba oye bango na kati pourquoi pouvoir ba oye bango na kati c'est une production ya yo moko ou bien producteur Auti Libanda te Auti Libanda te na bundaka pena de fort na ngai moko yango moni chaîne Moseka officiel na komi non neti ba Belvi Candité neti ba Sila Bisalute neti ba Dina na la douce te neti et puis ba Dozo te parce que Dozo azoya Maman Moseka il y a trop de titres pourquoi vous avez voulu seulement ezala na kumba pouvoir bon na kata tant bat ba otala nde ba comprendre pourquoi to pesi yango titre pouvoir mais au flasher déjà bato ba mais comprendre non pouvoir des pour nani comme on a déjà teaser nango kala to bois quand je crois les lobby OK on comprend pourquoi ils ont pouvoir ils ont le la mingi spiritualité OK parce que les loba to bossa na makambo boko taka mingi na bolingo to banda bolingo ngo kala mais nde to komi lelo faut total le monde atena comment ils ont fonctionné et quand tu peux na kati ya bolingo et masquer bolingo mona muto ola tsa panzelo mino ndika moni dentiste et na kati omona pena koi ya konguluma vraiment voilà maman Moseka est-ce que aujourd'hui nous retrouvons le producteur Nabamili Nabino producteur Bazali Netio ou Ezali production na yo personnel ou bien il y a quelqu'un qui est venu pour appuyer son main forte en tout cas ngamoko mais tout ça a besoin de producteur OK tout ça a besoin de producteur parce que YouTube besoin futa so futa raté ndé ba mutu batu nyonso basi bakanga ba chaîne YouTube eza chaîne oyo en tout cas na ebité eza obabenga ngoni plateforme oyo ezo sunga penza ebele oui ezo sunga ebele et voilà y compris ba artistes musiciens na biso batozo ko sala ka ba ninga ba art dramatique oyo eza ko sunga penza makasi voilà tout ça a besoin de producteur oui à l'époque ils avaient CD les CD ils se sauté hollandais mokili kindi oui on se comprend ah oui et na ebisaka ndeko na ngai Bekam Sila na ebisaka na bi ndeko na nga moi lelo technologie eza évolué parce que Bekam azao akoinga ba nini te bakita matana ya ba YouTube ndezalaka YouTube te na ebise ya G qui est bon monde to kende au jouer
tant on pas jouer pesi marron parce que ça na musala on est pesa makam donc c'est un peu ça les lopena ba producteur pe boya bokota bozongela YouTube bozela ke bosasoni bovandi boye toyeba ebino biso mo tokomika kobundana boya atokoti na kata chaîne moseka osololi moseka ngana ochapaki chaîne eza ya yo moto obanda boye film otokende papa ndembongo ebima pourcentage très bien nango bongo on s'en comprend et là il faut fongola ka chaîne na yo producteur aye moski to banda chaîne o to banda boye paquet na ngango na 10 000 très bien to beta peut-être 5 films to boaka très bien total ndeni ezokende papa bobeti film papa YouTube afuti mbongo yango to sa ndeni ça va pourcentage des abonnés azu yanga atambola bongo j'ai sili mbala mo j'ai sili ozoma tango zo zela ka il faut na sala ka chaîne nanga les temps zo akabonné oya osala eloko mo obibisi ebele mais o gagner mukie tandis que ça chaîne mo boye ezanga nango kaka financement ka ba moyen mo boye pour nous lancer mambo ebele ozoma ezanga nango ka financement yaka ngana na chaîne nanga mo c'est officiel ezana oye na paquet na netinga na za makoki te oye na makoki to sali naza baboni babone nanga ba otala so mbongo ebimi boye mo c'est ka yo za partie to longoli mbongo yo o mizaki pona film to chapa o to gagner combien yango ça va 50-50 puis toki toki voilà mais maman mo c'est capé à part projet Oya pouvoir aux qui beaucoup plus au s'est lancé qui dans le projet Moko j'étais en train de louer ça nabano sepelanango mingi libala comédie mais jusque là neti maman vous avez essayé un peu de baisser les bras libala comédie c'est un sponsor OK libala comédie et c'est un sponsor parce que structure on a c'est pas facile on a ba compagnie belé ba indien ba yawa bazali bozala babiloko mamo seka tant on a libala komite le ba cadeau ba tozo ba cadeau à part quelque chose au pesa bactère wana ba yaka wana mais bas esenga ba cadeau c'est coûteux en tout cas alors tant esenga pesa ba maputa ou pesa ba nzungu so pesa bango congélateur musu télévision donc ba propre moyen na kokokate OK alors to bando ya ko lobaka ka cadeau et obima lo wa théâtre alors ngana o mema ngo pena ba réalité OK parce que ça na bato ebele basi ebele to pe mibali ebele bazui ba leçon na kati ya libala comédie malgré ça comédie mais ça na ba leçon ezopesa très bien ah oui moi ça je que non il faut nazala attentionner na mobile na mobile je il faut nazala attentionner na moi sinanga eza na mara mususu bona za ko négliger te moi si fois za la boy neti auto uta osala ya sukawa moi c'est le quoi Viviane et na Serge lui na Serge donc mobile moko boy pona moi ça eloti malgré ba ye wana alinga bando masqué ya kokosa moi si sikoyo azana muto abadai kolobela makambo te mon père je salue mon père l'apôtre Léopold Mutombo aloba la personne o azalaka le plus malheureux na mokili o bayoka kiti olingo betela tadi moni tika nanu olingo beta boy donc likambo ekufelo okobi muto amawa yo moko très bien lokola mwasi Viviane azanga mobali ayoka kiti apesaka mwasi litoyite alors bakomi na plateau alingi asala lokola mobali ya malamu alors mwasi abitelelo na obimisawa nyonso c'est que émission na bino ezaka lokuta po comment mobali nanga azokosa nga naloba vérité te mobali azoba oui nabalaka mwasi abite alinganga lula makolo moi mobile o wanga asepela na partie moko ya nzoto nanga donc moi c'est mobile o bakinga na sepana lo te donc oui on sera minene tine émission on s'en comprend mais biloko wana il faut ezo pesa ba leçon on s'en comprend et pesa leçon musu totali popine batuni bolinga na wa pabi na morgue ne ba tuba oseka na bango OK bolinga na place te équipe à place te donc mobile alinga ndeni tellement d'azaka o la camarade ne makasi papa camarade ayi. Ah mais ma chérie, tu plais beaucoup, pourquoi? Oh non, c'est ma meilleure amie. Oh, Aouto Koufa. Azu papa mouchoir à Pessi. À partir à Wana dossier Koti. À Bali, au somona. Le bolingue qui parte, attends la toilette. Et ça en place, mon côté pour approprier qu'ils ont sing à bolingo. N'est-ce pas vraiment le bar? Quand bolingo TikTok, bolingo Facebook, c'est binonde le lingue pour mémé lango. Très bien. Ah oui. Mon bali à Kendana, moi si dengue, moi c'est un mémé. Et surtout ça. So ça obimisi mobile ya ba restaurant mobile ya ba boye a okeno bongo mais so la qui c'est que ngai restaurant oui il faut to raisonner nini to salo to linga poigne très bien ça c'est très important TikTok Facebook ou pas so otali c'est que olingi nga pourquoi
pour na kala pe to yeba bato baza otinda ba photo na poste photo mukanda ko mukanda na lingi na bala ils vont comporter matin on s'en comprend apparemment donc aujourd'hui nous on va ba tindi bongo pe na kinawa moi sur ba bala et à découvrir à partir à poto donc Nazaramo moulay na kota rakota moi mingi na batni. Non mais c'est très intense comme ça. Mais maman moi c'est que vous déplorez qu'il n'y a pas de producteur. Est-ce que bino moko pe bozwa carton ya ko poussana ya ko luka ba sponsoring wana po ba ya vers bino. Pour ça la peine démarche moi que nous on a le sponsoring par rapport il y a un projet nazanango par rapport il y a Congolais Congolais tabatie akengela ka wese. Alors là so pena vokota faut sola nanga osali pe diari wana eleki on a bilamba c'est ça la congolité nyo se bimi on s'en comprend yo ke na ba mikanda okutani na réception non na yepo na mamboye akomola kiso ke yenda danger po leka esenga ka boye comme songa na twenga bi papa osenga linu toni ponga na ye la kisanga place na ko kende po ba yambanga como sala sala mo mususu na leki so ka posa artiste nga biso so na zaiki artiste te pourquoi Ozomwa problème à congolais en so ba tcheka place wana danger donc yo lekati eza lelo nga na lobango eza ba konzi mboke belé ba konzi mboke na ba te ba président de la république to teka le mususu ba généraux ba PDG ba ministre et consort lelo ba ba yina bango pour na jinga na bango oui pour l'entourage na bango on s'en comprend lelo o mokonza mboka ebiso to ko ke beta muto ana fimbo mais pour ça mosano sepesa mokonza mboko beti fimbo muto ana kufi et que na muto ana ni nyonso latie on s'en comprend ba mo sa mambo mabe ah oui yo mona mokonzi muso habite tika ba otindika mama moko boya sa lemba tindi kuna kia kwei mama ana kufa ki parce que kingandi atindika ke kingandi atindi te lelo bakoti na bango ebele komi ya mabe oui o abomisa bato na mboka boye asala boye mutu anganya tindi te ayebi kutata eloko te mabe très bien nyonso wana po bamona ke yenda danger ye kutu ko mwekate kombo na ye alongolaka écrasé mayoka pa watu babe ye penda ye sekli o meka kutu na chef de l'état te ye so ke pa pigeon olali nzoka osala bongo obebisela mokonzi ya mboka ozobebisela PDG ozobebisela kinganzi moko boye ozo comprendre tosala yango na ndenge bien oui protection il faut ezala po mokilo tebi nani anani te mais osala yango na ndenge mwa bien ozo comprendre po ba o wana ba pe milimu ntango bakufa makila na bango osibir eza likambo lobi eza lokola bandeko biso tokenda na babanke des fois oke na banque po kende korécupérer mbongo na yo moko mais azo servir yo lokola yonde oyo ko senga mbongo na ye oza na poche na ye. Donc en tout cas c'est une façon yako et puis Nicolas nango olukele moi mai. Mais au mona elle moko elle fait du genre et surtout ma fille. Papa na ki banda kala. Akuna te. Na minitana akomi sourde. Mais c'est très compliqué. Mais maman Moseka, est-ce que tout ça bas sabotage oyo que les gens ne veulent pas vous sponsoriser et zakayo te ba collègue na bino ebele est-ce que ça mal organisation na bino te les comédiens bazali mal organisés aujourd'hui bazali na ordre moko boy dispersé impossible d'apporter un plus dans ce qu'ils font et cause à la paix na banzela on a te maman longola nano bakonzi likolo tiana ka ba ministre kita so ba tie penza ministre na place esengeli OK mbo ebonga OK neti lelo bazuika na kitire art ba tie biso moto esengeli wana souci ya art ayebi art ayebi ke faut pour mboko emata esenga culture to loba na biso ebelete biso moto mandozonga na nzela OK ozo comprendre po bato ba ngana kenda na ministère de la culture et art jamba limbisi mais lelo na bi qu'avait président Fachi geto okende bo so ki élection ezala gloire à Dieu pour soué na biso ezala so ki ba voter ba député to yebi ke parmi biso ya biso pe ba obima. Oui. Même quand nazo pressentir. Même à 4 comédiens ba obima. Pourquoi ya biso pe ba obima? Na kati na bango moko na biso azwa nanu.
ministère la culture et art. Très bien. Total anano parce que to lo barango petro ba mekana no biso total ango ndeni makambo ekini. Très bien. Ah oui. Mais maman Moseka, est-ce que vous vous sentez honoré, respecté après beaucoup de temps que vous avez eu quand même à passer dans Mosala où il y a théâtre et pas il y a les autres donc maman Moseka, après beaucoup de temps dans Mosala Union Sosali, la culture il y a Congo, est-ce que on se sent capena honoré, que je suis honoré aujourd'hui par l'État congolais, la nation congolaise, Moseka Zali Moseka, par rapport à mon travail et par rapport à Mboka Nanga Congo, je suis trop fier d'être honoré. Ah oui. Mais on dit on va réécrire maman Moseka. Ça dit. Oui. C'est un oui. Celui ba kulutu. Ba icône. Réponse au ba pesa kawana. Donc ngape na pesika lokwa ba. Na ibité wana siko fo ke na ba archive tala ba kulutu ba lobani ba kulutu ngo banani. Tuza ba mama bomengo ba mama na biso président Masasi ba président Lombe et consort. Réponse au ba pesa bino ya on peut biso to pesa. Mais maman Moseka, aujourd'hui lorsque souvent ba reconnaître ka ba valeur na bino lorsque bozali sous-sauté au moment na baye kopé sabino ba honneur moko boye oyo na herbo bozaki vivant boye ba pesa ki bino yango te. Est-ce que herbo moko est interpellé ka bino te ya ko sala révolte pour demander à ce que l'État congolais quand même a tia ka bino na ba droit na bino na ordre sengeli lorsque vous êtes vivant au lieu que azela kaliwa. Bon, on a mamba on a mona ga eza l'État congolais. OK. Ok. Donc on dirait et comment on veut partout. Na Congo awa. Tadia obela. Hein? Ba oya, ba ken hôpital. Et c'est un côté scanner. Si 18 ans. Tadia lelo te po okufa lelo te yo fo boto mona bana ya bana na yo. Eza exemple bozwa ngote na kombo na Yesu. Tadi lelo akei tout le cas place à bien. Tu loues ça 3 000, c'est qu'un cher, 4 000. Alors, bon, attends, vous avez besoin. Donc, ils ont noté. Donc, mon lit, mon mot boy. Et bien, il a temps de la fin. Merci, Belvican. Il a temps de la fin. Voilà. En parlant, il y a temps de la fin. Tozoni nanga moi régie, hein. Tozona nous maman Moseka sur scène et puis on se retrouve tout justement après. Merci beaucoup. Là, il pena pour nangote. Et là, on a une ebisayo. Sans Yesu, ou à Kamoun de l'Yamba Jésus. Mais yeba avec Jésus aux empêcher na katia mulangi. So soit kolunga doda au doda mulangi parce que Jésus Christ aza mulangi yo pesozo dondwa na kati. So soit zo lukata la zwa tala kozana Yesu ezabie lo balelu amen. Amen. Kozana Yesu ezabie sa sirance makasi. Ngalo bana sena moyi wana Yesu odondwa et likolo na vie éternelle. Siko yo a odondwi likolo na moto ya seko. Olingo zika na moto. Tala lelo olingo bebisa libala na vina yo et puis likolo nango keli felo parce que ça Jésus Christ était ya ofele et là on a ina yebisa yo to komi na bilembo tango asuka ya omboni makambo ngo ezo sala maka mbangu boy et puis bible to batu baza bazana posa kolinga mbongo mingi yango ezo sala yo ngano zaki innocent ozoleka na yo etale loko kutali nango tali kambo kuta nango parce que ça qui na Jésus Christ était apostasie ekoti makasi mabe komi ebele bafongoli baloge na bango ekomi polele baobanga na bango lisute voilà merci mama yoyo yeba pe kosalela Yesu alingaka nini tambola na ba principe nzambe parce que nzamba na ba principe na ye na yamba Yesu mais Yesu ngo yo yamba na vie na yo okomise ka lokola mobikisi mais otie lokola mokonzi na yo te te okomise kwado te kasi olingika abikisa yo asalela oboye mais oya azoloba ozosalela te wana Yesu te nzamba na ba principe na ye ya lokwa bato bakenda kuna babisi bango ezwa mai te nzambe pa na ba principe na ye yango mona ba chrétien bele ba opambo makate parce que ba message na nzambe bali ba komisa ba lokwa koko parce que koko bersaka nzamba bersaka te aza père ya frappaka po mona zonga na nzela tango ya bi Jésus Christ tambola na kobanga nzambe na principe na ye poso tambola na kobanga nzambe to okendeli felo et puis na ba exaucement nzamba ya nole mokeli felo amen Christ yamba Yesu voilà ngai na nanga ka motindami
na evraka na se ya makolo mosali na nzambe pasteur Herbie alingaki aya na biso mais toza mikolo na baretraite toza pena na milulu makasi normalement nakokai kobima te mais quand na yo esengaki ke adelege nga yango moni na ye toza pena na baprière makasi soki ekosenga mpe okota na biso ekozala malamu ezobandeli na poka mama soki tokokota vraiment nzambe ayeba obongisa makambo etala nde etombi. Mesdames et messieurs, vous avez compris, wana ezaki Maman Moseka na scène. Je n'ai pas voulu kozwa ebele nazuka mokie par rapport à la participation à Maman Moseka Nathan de la fin, mais je vous invite tous d'aller vous abonner à Belle Vie Télévision. Il y a une série qui s'appelle Vonette, qui est une histoire vraie. Ezoté abattu ebele en tout cas, bozwa tant ya okeno Rolanda histoire wana et vous ne serez pas dessus. Bandeko balandi ya Top Media bino ba union sobolinga mosala biso to sala ka Vonette est déjà disponible. Maman Moseka. Image oyo, personnage oyo o incarné Nathan de la fin ezala na première saison comme na deuxième saison. Profil oyo et au PC au bomba kayango ou bien ezalaki exigence ya mokolo film nda sengi Maman Moseka il faut opesa odo PC wana. Bon, eza exigence penzate. Naza artiste. Très bien. OK. Nakoza ka focaliser place mon côté. Artiste aza quoi mai azora forme ne lo nyonso ba kotiai. Très bien. Donc tangu Belle Vie apesi Rolwana naza sœur en Christ natala kiso na bina ki na tonalité na okota trop na comédie. Na comédie oui. Alors ils ont un oteya na bana jouer bongo. Ngana ba ba exploiter nga nyonso te. OK, ah oui hein. Ah oui hein. Parce que naza na moi ba accent ebele. Naza na ba tonalité ebele. Belle Vie bando découvrir nga. Alors, tant on a joué peu normal, tu peux apprécier. Oui. Non, en tout cas, nous tous, nous avons même dans beaucoup de films, Maman Moseka, merci na ba fan nanga, merci na Belle Vie Kandi, merci na Bellart TV Mobimba, merci beaucoup pour na musala. Tozo salé là, on est évangélisation Mobimba. Voilà. Film to bondé la Kinzambi parce que ça va combat. Tant bon dévoiler ba secret monde à ténèbres ka ça te que bon ba lali pour ba otala bino bo kit sa bango. Alors ba tout bazali ko jouer wana gloire à Dieu, to za na musala nzambe abondé la Nzambe pour na biso. Je crois le samba ni matai likolo pe to za sous la protection du très haut Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, Maman Moseka, est-ce que o se senta qui à l'aise na po na yo na rolwana? Makasi. Nga Moseka na yaka na za ko jouer na tonalité bangala te. Ba mbunza te. Na za ko jouer na tonalité ba suku. OK. Oui, nga na bandi Simba na 98 na za mukie. Na jouer na tonalité ba suku. Na ajo na zalaki na ngwana na za ko bote lombe papa chef consort. Na yango na za ko tia tatouage wana luka ba mama ba koko na biso bazaka na ba maquillage na bangwaka. Make-up na bangwaka. Donc bongo. Nous allons jouer la tonalité ya bato abandondu s'il vous plaît. OK. Et puis na iso yo kinga na oloba bongo omona nga pena ya chabwala. Ya chabwala. Mais na zali na nga ya kuna te. Donc nzamba salanga grâce moso na vaina mutu moko azana mo ba accent moko boye. Automatiquement na copier. Très bien. Maman Moseka Nautiko awa. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir aujourd'hui par rapport? En tout cas, je vais faire une émission avec Maman Moseka après awa. Tout ça là après pour tout ça vraiment bien dans mon sala et à théâtre mais kolo yoto qui n'est rien qui est pour dans mon sala na bango faut valoriser bango tozaka na bango. Regardez aujourd'hui ils sont devenus trop difficiles pour tous bango na ba plateau na biso à cause ya mabe o biso to komi ko sala bango pour na kozwa bango est commis trop difficile. Alors na premier plan mettons d'abord leur travail ba vie privée na bango ça nous regarde même pas toza na besoin na ngote. Bakomi lelo azo éviter na leka na plateau X soki na silisi ko leka lobby kuna na plateau ya Y bakotinda batu bakoya pour ba finganga ezali ba comportement mabe toza kaka na bango boko defela biso ba ivoirien te ba sénégalais te ba burundais te po ba ya kokoma ba star ba vedette ya théâtre en amboka na biso toza kaka na bango. Maman Moseka aujourd'hui s'il faut sauver les théâtres ba lobby ezo dépendre na Maman Moseka. Okoki ko sala nini, okoki ko poser acte nini pour sauver théâtre aux ala lokola Moïse ya théâtre à Congo. En tout cas, so koloba ko sauver c'est trop. Mutu kaka azwa asa la conscience. Très bien. Ah oui. Asa la conscience que après auto sala dans la vie mususu. Ah oui.
soko comprendre que oyo to sala lelo eleka vie musu eza vie yango eza vie éternelle. Très bien. Alors olinga osa moninga mabete olinga koyina mutu te soki okoboya moninga parce que aza na comportement mobo oboye na ndenge bien po nuire moninga sur le plan professionnel tosuki wana esili po so libo bando osangisa bato mutu na mutu aza na éducation na ye aza na esprit oyo eza koanime ye donc eza mwa pasi po osala eloko yango lobozala kaka mokonzi ya mboka ou avec intérêt mutu nyonso okoma mwa malamu. Très bien. Avec intérêt mutu nyonso okoma mutu malamu. Ah oui. Alors soki eza bongo te ezaka likambo ya conscience ya mutu ayeba ke lelo okotika mpe mokili moyika nde tosola boye lobi toyoki moseka aza te tadi aza te. Très bien. Et après eza na vie moko oyo il faut obongisa na se ya moi oyo tosala eza na tanda te après awa esambiselo ezali oui ntango bakendaka bakitisi oyo na libulu esili baoyo bayaka bameli masanga na oswi vi na yo etikali yo na nzambe nini osalaki na se na moi soki ozalaki koyina kofinga shida bondumba nyonso etikali oyebisa nzambe te nakende obongisa onegocie na nzambe ntango oza na enveloppe oyo nde ntango onegocie na nzambe. Très bien. Yango nga na oloba lelo yo leki Didi Stone na nini po bongo la motema vraiment yo oleki meje 30 na nini po oyamba Yesu to dakumuda Newman na pesi no exemple lokola bango misato. Très bien. Nde bazana ba vivre te bazo vivre bazo Didi Stone aza sous Didi Stone te to meje 30 do bazakaka ya motuya bakinika ali felo baluki vie éternelle parce que vie o elika nyonso elika ta musolo mama moseka po yo na nzamba tomboli yo tokoza na raison na pesi yo raison na pesi yo ni ta musu nzamba komisinga na niveau lelo bandeko nanga bazate par exemple na kopesa ponga na okana na okaka na nazananga complexité ya otanga kombo muninga na ndenge ya mabete baza exemple lelo baza étoile o nzamba tomboli bango to bandina Belvi Kandi, Aza étoile, Sila Bissalo, Aza étoile, y compris Irsil Péchang, Aza étoile, parce que comme on est Tangamaka, Dinana et les autres, Ngamo Sekanazana, Ote Naza effacé. Le logo, le Bamamo Sekazana, Romi Kitisa Te, au compte na côté wanati. Zelan Zamba Tombolanga na niveau yo, Yabaninga Baza, Poye Bakomi Kitisananga. Alléluia. À voir, parce que comme Kitisa Zali sacrifice mon. Ah oui. Mutoza likolo kuna andimia se rabaisser na niveau et ça sacrifice au babo sanaka. Très bien. Ah oui. Donc eloko na koyebisa bandeko na yeko te ya te naza motama sumu lokola yo mais na lobaka lisumu ko mabilia na nga bikolo nyonso te. Alléluia. Yango na lobaka komesa na mosala nzambe te po comme incrédule. Oui, c'est ça. Po mukolo romona zo sala likambo yo sala koloba na yepete aza kokombele te. Aza mutu. Mutu lokola yo. Mais à part ça aza na bonjambe. Katina ye. Alo kwa yo te. Alléluia. Donc c'est un peu ça. Bandeko na nga ya théâtre mingi to lobaka to sambelaka. Oui ko sambeleza malamu. Mais kotamwa na ba principe nzambe po ba ebelo bagenanga na bandako wana ba yebisaka bango kolia mutu a Thomson te par exemple komelaka mai na 12h te botosaka ngo mais pas nzambe ba yebisi yo lundi faut gêner oko moyebisa nzambe nga na bela estomac mais bobosa na mutu asala estomac nzambe vous comprenez donc nzambe ana ba principe na ye. Très bien. Yango moni ebele ya bana na nzambe toko luko toko zwa toko lukate parce que to mesani na nzambe toko momone loko akoko na biso parce que koko a permettre na koko ne sala na to betelo lisola koko nanga awa. Très bien. Maintenant ko loko la moboti za ko betanga fimbo nzambe aza tata a betaka fimbo. Très bien. Bato ya théâtre nde ba benga ka biso mosalo eza noble lelo otoza duminer parce que biso moko nde tokendaka tadi omoni kutu ntina nyo ndeza na aboyi tadi ya journaliste aoluka kwanga na ye lingalo na lobaka ndenge ngape na lukaka kwanga na nga na scène tadi ya roya ana besoin chaîne ne talama likolo nango ba ofute po YouTube efutaka grave et ya loka ba plateforme musu te respect na bango mais YouTube efutaka grave merci tango yo kosala ndenge wana tadi ya okenango tolingana te to ana posa pe to tambola mopikute. Ah oui. Ah, c'est ça. Toi, on a posé tout temps pour la libokete. Mais respect ka mutuel ezala. Na ebi ke intel boye en tout cas kotoyo ngana ye esimbaka te to sukawa. Mais na yini ete ngana lobana eba ko boya mutu. Oui. So pe na bina boyo na boyo kitoko. Mais na eba ndeba yina mutu te. Très bien. Na yina na nga mutu te. Na boya kaka po lobi to ko isama na likambu songolo.
parce que likolo nango lisumu ya obakisama yango wana na boyaka mais koyina nde na yebi nde bayina koyina mutu te donc c'est un peu ça tozalaka na conscience oui lelo koza célèbre lelo célébrité memio par-ci par-là mais ya motuya tobosa na vie éternelle soki oza na ngo na mutu o comprendre te na ignorer ndeko yo te nakende ne boye te namona bato pamba te parce que eza na bato mosusu babetela bato maboko lokwa ngungi bakomisi yo ngungi yo monake no maboko baobetelanga parce que na danger nzoka maboko mosusu eluke kitisa Alléluia parce que eza na maboko oyo tobetaka oyo ngungi akanisa baobetele maboko nzoka baoluka babome pa ya bi bravo ngai azosa oui oui bon on s'en comprend eza na nka adage et puis na pesi yango mpona mutu te nalobi kaka oyo amona yango bongo ntango baobeta maboko satana mpe azalaka nazotimola tozala mayele tozala mayele mutu eza bakoloba natire ya mutu akosepela na lipambolo ya mutu te me nga lokwa mwana nzambe nayebi verse moko eza wana bible ezoloba na biso sepela na likaba moninga mpo nzambe ayeba na kopambola yo nga lokwa mwana nzambe ya tabi nalobi bible ezoloba sepela na likaba moninga mpo nzambe ayeba na kopambola yo soko komomona likaba moninga ekomi nini pasi mpo na yo obela gwatre okoma pena eloba nango frère moko respect na ye nani fali pupa wario aloba eloko soki kaka lipambola moninga esala mpasi okoma kaka tuku motema ezobeta yo obima gwatre oso comprendre ndima ke non lelo tinde eza wana intel pena nzambe osaeli neti nga lelo na ba bravo eza bato mosunga akamwa te te na kamwa te lelo nde akomi boye oyo elekelanga ye mpenza me bato mosusu na kamwaka neti nga motu lokwa asila bisalo akamwa te bo olimbisanga na tangi kombo nde se ma sœur ojouaka kuna te mokolo obenganga ka nde nalobaka soki mpe abengi nga te eza fin du monde te eza entreprise na ye ozo comprendre nalobi kabo nakamwa yango te ndenge nzambe aomeme bongo ifo nzambe esengaki kaka ameme bongo mpo ebi mosala belvi kandi nde aza boye esenga bongo parce que aza na basagesse moko boye aza na lolenge na ye moko boye asala lokola tout le monde te donc c'est normal mais eza bato mosusu mpena okamwa obi oye ndeni akomi kote oyo peut-être eza kaka ke non mafuta nzambe ka ebendi nga nakanisa no mabe te mpo nzambe apambola nzambe asala bato bolamu soki okomomona kaka ke libanda nde maseke moto esala te nga nakanisa gloire ya nzambe epa kuna te mpo kuna trishaka kaka na kamwa eloko ya motu otalobi na mosala nini kaka boye nde asali boye bon eza peut-être aza na eloko abotami nango eza koatire ozo comprendre étoile na ye esengi bongo eza na bato mosusu mpe otala bite ye na okamwa te ya mpe na boulot ayebi mpenza écriture ça va aye mpe na sur scène nyama zamba ekote écriture mpe na poutine eteli kuna mpe koto kuna ça va eteli mpe koto kuna ça va mosusu mpe na okamwa na voyele ye okamwe mpe nako ekwe okamwa mpe na consonne kaka boachine ye mpe nde akomi boye oyo makambo nini oyo donc vous voyez voilà en tout cas comprenez que c'est Maman Moseka donc er nazala na bango na linga bango mingi ba mamo yango na descendre bango tolingana kolingana biso eza te ke no to tambola mopiko te na ba ajo ya aja mopiko te ya aja mutu na mutu raisonner responsable pour mutu na mutu responsable ta lelo bata théâtre ça va ça va bata théâtre ça va contrairement na lobby le lobby là ça va OK penda tournage mon ami tuketandani mo se kazana na idée mo tukate azana idée là ça la brique Maman Moseka ana na idée brique so ka moni bandeko na mutuka mema ngai pe aboy gloire à Dieu eza ya ye brique futa quand même mutuka de futa gate eza peka moyen de transfert ça la peka et ba ça rappelle moi eloko mo mais lelo pena ngale msusu ba idée na eza te nota mo mbongo ngo boy o sa susu bongo kuna esala boy mais vona sanga ma brique na teka ata brique oui donc na teka na ata brique très bien donc na boy na nga boy na boy voilà donc bata théâtre pena ça va yango po moni ba ndeko na msusu ba libanda mboka ba comprendre G nakalanga les ala pena muta obebisa 10 000 pour na blouson mais le là comme tala pena pour na chemise 10 000 na combien de briques pour na matissa pour na couler pour na salabo on comprend fondation déjà son na sombi kayas moellon pan ciment obeta de ba barre de fer donc obeta ba calcul wana nyonso lele komi bongo
à l'époque ezalaki moi loisir tali peno bia o pena triple weston on a lati voilà na la telamba baba te balataka na bango mais ndenge ezalaka bongo te pour congolais a commis éveillé voilà maman c'est ka ba dédicace na yo pour dédicace danga lelo mokolo mbotama na en tout cas na pesi pour émission o ezokota avant 13h do fo ekota merci beaucoup na pesi Nzambe merci Nzambe mokeli Yesu Masi à Nazareth oyo asalinga ngolu na kokisa 46 attaches na bandeli yo muto botanga autrement yaka kobakisa yo muto botanga autrement yaka kolongola yango eza kolongola te kobakisa te je lingu dans un lingwele nga lingwele yango na bombeli ni et puis likona na koko na koko Lingbele na koko. Na koko. Moi nanga libosa pianga koko. Donc même na biso bomona ki ade na koko loko. Quelle chance. Quelle grâce. Quelle grâce. Ah oui. Tara de bomoni boza mais est-ce qu'on a koko loko na voilà. Ngai j'ai mes 46 ans d'âge. Pour respecter 46 ans d'âge nanga s'il vous plaît. S'il vous plaît. Très bien. Merci, merci Nankolo, merci na maman nanga Hélène Limba, kaka le sel où nzamba tikila ngai na sena moy. Bravo maman. Nanzela na yonde nzamba linga kina bima. Et puis obomba kingai, obatelinga, olakisenga pe nzela malam. Et lelo na komi mwasi na komi maman. Liboso na pe ba benginga koko. Donc ozo komona ba génération na yo, il faut à la fière. Pour ezana ba ndeko no mususu bozalaki na bango. Ba mona ba génération te mais yo oza ko continuer ko mona pe nzamba ko batela o lisusu. Merci maman lo sambo nanga za nzambe nanga abatela yo Jésus Christ à Nazareth a continuer ko bomba yo parce que maman nanga za motema bolingwa apena mo ya ko zanga ne mutu musazo voilà c'est ça likolo nango encadré spirituel nanga nyonso. Merci beaucoup mon père spirituel apôtre Léopold Mutombo abotama na mois octobre les 19 octobre ils ont moins célébration pour nanga Maman Bellevue donc ils ont occupé les Poutine penza oui il y a dans la Syrie il y a nani Russie il y a Russie donc Poutine peut abotama en octobre donc mois octobre c'est total yango bi o rappelle Jésus abotama en octobre parce que ba ouin belé ba botami en octobre ba Bellevue Kandi ba Bibi Shimoseka papa Léopold Mutombo et baba Omar na okisuba donc baza ebele baza vraiment ebele artiste baza ebele o ba botami ba maman Marie-Jeanne Bololé voilà yé pa botami et puis mobali ya Joli Kalunga pai pa botami na octobre mais tala donc eza vraiment mois octobre pena tous na betoile ebele ba monzoto moi na pe Coco ya famille Libota mwana de mère abotama fait mwana de mère pas botama le 28 eza anniversaire na déjà Coco ya famille Libota pe botama donc tous on continue kaka na ba anniversaire et puis décor pas Bali na octobre donc voilà merci vraiment merci beaucoup wana nazomona bandeko na biso bakende bazokende ko postuler je vois mon président Elombe favori ya Changu mama Kalunga favori ya Mwamba Nukunga Funa te Lemba Mwamba Joli Kalunga Mwamba baza kobenga ye Cristiano soki totali ba président Caleb Bazali toza na Ani Biasi pe na Mwamba mama Ani Biasi s'il vous plaît bongo mama Ani Biasi toi on a besoin na ya vandi à défendre Congo alobela biso yaka bato ya théâtre te alobela congolais donc mama Ani Biasi bravo congolais a opesa yo ba voix ozwango penza oza ko mériter yango bino nyonso na tangi wana président Elombe belé ya bwanya belé ya mayele sagesse belé suka kan écriture te mais toi na bosenga nango kuna na parlement voilà et puis Joli Kalunga sagesse belé za nango toi nango bosenga na parlement kuna totali ba président Caleb Tukebana toza na bisno besoin to tshebino maboko bokende liboso Zambe asala bino ngolu bino pe bokende parce que babenga biso batama boke na ebite to sala mo maboke nini ya ngolo to ya mopongo to ebite ba mona pe ba capacité parce que pour ça la théâtre faut à mayeli
oyeba ko maniola oyeba ko balola bongo po bimisa makambo oyo ya malonga voilà. La Pessimino Stumbote, Belvi Kandi, Aziza Kengu, Memilo 50, Karine Pala, Black Line Ursule Peshanga Wani, Bambote Belena Bossanité, Jackie Kabongo, Wetu, ma petite sœur propre, sans oublier ma fille chérie, Amechou Mabella, à partir à Canada, Michel Ebengo mon boss, wana mwana ngami balé, la cadette c'est Maria Cardozo, ye wana interprète ya chinoise, Maria Cardozo, elle a besi bana nyoso ya Kabamba Mbote, bana nyoso ya Kabamba, bana classe ya ba Maria na Kabamba, na la lycée Kabamba, na pesibino ba bisous, je vous salue les amis de lycée Kabamba, hein? Je vous salue. Voilà, merci beaucoup. Nabosani Banani, Nabosanité Didier Maloulou na Paris. Didier Maloulou na Paris, mon grand frère, mes respects. Didier Maloulou, Nabosanité Jacques Béni, le consolateur aux États-Unis. Beaucoup les Zako, Bambo Tenayo. Yango wana nakati ya Allemagne, na Lubumbashi, tozana John Kapenga, na Lubumbashi, na bengake un bon le choix. Merci beaucoup, sans oublier, on a bossani en tout cas Bolimbisa. Minito Obayaki, Bangowana, Fiston Lukoki, mon ami, Fiston Lukoki arrobase. Merci beaucoup avec sa femme Jenny, Fiston Lukoki, moi si, Mobali Yabatuya, Jenny, Bambote Ebele, Balobi les places, les paradis côté Anzele, Tozalazalawana quoi. Merci beaucoup. En tout cas, on s'abonner à la chaîne Nanga Moseka officielle. Les lots teaser et autres côté à pouvoir. Et ça filme moko eko édifié. Et puis dans 10 minutes beaucoup zapper. Kitoko makasi parce que Moseka à côté ça ka biloko bien. Na kati dango comédie eza, leçon eza et puis zo lobela ming spiritualité makambo ezo sala malelo yango to bimisi yango. Merci beaucoup ya tadi na bosanité Sarah Tola na bosenga na yo. Sarah Tola ya basara. Ouais, il faut bobenga yekutu kalatia mazo benga yekutu. Voilà. Voilà, merci mesdames et messieurs, comme j'ai l'habitude ya Oloba. Le temps de la fin, le temps approche, nous sommes déjà na kati ya temps de la fin. Le responsable Yabavi Nabiso Ezabiso Moko, personne Asimbisaka Vinae et pas Motomosos. Lobe Koleka Lelo. Merci beaucoup.